Ba vérité ekomi kobima déjà. Ba réalité ya masolo ya ndeko na biso ba bogis ba email ya ezobima déjà. Température ya wera mutezo tinda jibe atindaka ba bogis ba email ya kwa atake wera. Meloko zoka mwisa batu ya wera bazolo ba te jibe na wera baza ba camarade ki camarade na bango alelo. Je ne pense pas que baza ba camarade. Eza camarade ya flatterie na réseaux sociaux. Eza ba flatterie ya internet. Mais na kati kuna jamais jibe akosepela na wera. Nandimite ke jibe azo sepela na ba succès ya wera. Bango batu babandaki place moko. Fiere oyo batia pena na balatisa jibe ke ye aza roi aza président soki nini. Est-ce que vous avez vraiment sûr qu'il y a ko sepela komona mutu balobaki akobambambati abandako exceller par exemple pardon azako exceller na métier na ye azako continuer ko briller na minute oyo bato ajibi bazolo bajibe aweli sakana mutu te aza pressé te. Est-ce que ezako zanga producteur mutu ezokomisa jibe boye parce que soki azalaki vraiment mutu moko productif nde ba producteur baza koyepa ya jibe. Soki producteur aza koyepa ya wera baza kotika jibe. Encore une fois toyebi que producteur aza pona mbongo c'était commerçant aza ko se retrouver automatiquement et pas ya wera parce que wera aza rentable. Jibe aza rentabilité. Wera aza productif. Wera aza na base solide lisusu. Ndeko na ngai ba polémique ya réseaux sociaux eko tabino na matoite. Réalité kotika la se moko. Ndeko na nga baza kofinga wera yebi koyemba te wera soki ndenge nini. Soki oza vraiment mutu oyebi musique. Okoyeba directement ke wana eza ba insulte ba attaque ya ba fan. Na niveau otozolobela musique. Na niveau tozolobela ki nini leadership ndenge bazoloba wera aza leadership aza ko forcer jibe aza ko forcer te. Ndeko na ngai bayebaka leadership na ba exploit. Leadership eza ya koloba te eza eyaka na ba exploit. Wera son aza vrai leader. Bandeko makambo ya wenge biso tozozwa ngo na loyenge. Pona ba fan ndenge baza koloba makambo na marque na bango mais soto bandiko kota na détail vraiment ndenge makambo leadership ezalaka ndenge pe wenge ezalaka. Vous allez voir que jibe akoki koloba kutu te. Jibe akozala kutu na parole akoloba te na makambo ya wenge. Naza ko s'expliquer sikoyo. Wenge bazala wenge toza oloba jibe aza président. Bola kisangai na ba fait avec ba preuve kazala ki vraiment président ya solo parce que na ba orchestre nyoso ya Congo nyoso to yebi ba président mingi balata ka marque na bango ba misuso na pe balata ka marque na bango. Bola kisanga na concert ata moko esika jibe alati elamba na ye bawera balati makambo na bango na concert parce que aza président. Bola kisanga ka na ba image avec preuve à l'appui oyo jibe azako suspendre par exemple bawera azako suspendre ba musicien. Ngana tikala jamais koyoka jibe azako suspendre musicien. Mais par contre wera azalaki ko suspendre musicien. Président jibe o bozolo ba président azawana mais incapable ko loba te o ko suspendre yete. Mais wera o aza président te azako suspendre musicien mais jibe azotala. Tango bazolo ba wera zala ko futa te soki aza financier mais jibe aza président bino bozolo ba président. Pourquoi azalaki na incapacité ya ko yebisa wera futa bato? Ezola que ça déjà que azalaki na pouvoir été. Il n'avait pas le pouvoir. Donc leader ezalaki wera ezalaki JBT. C'est wera qui avait le pouvoir ya ko loba, ya ko suspendre, ya ko bomba mbongo makambo ezalaki na wera son. Pourquoi? Parce que eza eloko na bango eloko ya bawera. Jibe atikala jamais kozala wenge aza mwana ya wenge mais aza wenge te. Ba oyo basala wenge. Ba fondateur ya wenge wera za na kati bango nde bakolo wenge. Tout celui qui n'est pas fondateur aza mwana wenge. Wenge bimisi ye.
preuve aneke jibe abimi na wenge auti na wenge me aza mwana wenge auti na wenge wera auti na wenge te ye mutu yende wenge ba jibe ba blaze banani ba emele bango baza bana wenge ba botami na wenge basali bango na wenge ba façonner bango na wenge wenge ya banani ya ba Werason ya ba Aimé Bwanga ya ba Didier Masela. Alors jibe tikala jamais kozala na pouvoir oyo donc oza président olobi ngana kolata bleu bino tubola ta pembe etikala kosala mate ezala na concert ezala na ba clip. Par contre bokomona toloba ya suko ezalaki bimisaki vraiment secret ya wenge ezalaki album ya Pentagone stratégie idéologie makambo nyonso Werason. Même concert na bango babeti na stade na nini na stade ya de martyrs idéologie nyonso wana Werason. Sika soki ujibe azalaki président nini ndeye asala otokoloba président azeko sala makambo na wenge wana jibe asalaki nini otokoloba aza président asalaki boye na boye ndeko na ngai botika kosambrier tozana événement moko kaka le 4 juillet 2026 soki bozolobela makambo ya musique boya na badati tosala fara qui est meilleur. Parce que na minute choyo Wera za ko dominer eza déjà 5-0. Wera abeti Londres, Wera abeti Grand Paris Arena, Wera abeti Adidas Arena, Wera abeti café couleur café, Wera zobeta na nini na Forest National ya nini ya Belgique 5-0. Na kati ya 5 wana eza na 3 arena. Na kati ya 5 wana eza na 3 arena. Bino bokoloba jibe azaboy wana eza maloba ya bafani. Bogis abima na wenge ako trahir jibe te c'est normal akumisa jibe mais ye kuna na kati ebike Wera za formateur Wera za boy na makambo nyonso aye balobelaka pona Wera ayebi. Oh Wera lingaka kokumisa oui bakumisaka makambo ya bien. JBP bakumisaka ye babengaka ye soki noix de coco so nani mutu atia soki jida coco oh soki souverain binadam eza ba titre ba pesa ye. Et ce n'est pas kaka Wera JBP bakumisaka ye bayembelaka ye jibe lelaka makambo wana Wera pe asepelaka na makambo yango bakumisaka bango mais lokumu oyo eza ya solo eza Wera. Par exemple tant bible kitona lobaki Wera wenge kotika la se moko oya Wera de la forêt est-ce qu'il kosa lelo tozana wenge kaka moko ya nani ya Werason. Wera atikala ye moko contre bozolo bake Wera alingaki akende Canada zoba mais imaginez-vous orchestre qui a 80% ba camarade intime batu boza kolia na bango bozolola na bango batiki yo kaka boy okozala na ba stress. C'est normal mutazala na stress. Et c'est normal et c'est naturel mutazala na stress. Et loko sika ya mabende soki okwei ozala na difficulté ko telema nde sika problème ezala ka mabe wana. Mais Wera oya koya ki na se. Mais azalaki capable ko telema lobi la vie continue. Il a recruté. Place JB azana incapacité ko lakisa ki aza musicien. Wera l'a prouvé à travers ba recrutement. Wera oyo bolaboza ko critiquer mais il a prouvé par ba makambo ebele côté recrutement côté chorale ya wenge maison mère ezalaki chorale oyo ezalaki copier na batu ebele ezala pe banini banani apare ko copier na batu ebele ba animation makambo ebele Wera mutu abiye na makambo ba animateur basala ka boye Jibe alandi lokolo, Kofi alandi lokolo, ba papa mbalandi makolo. Wera ena idéologie chorale ozalaki wana Kofi Olomide akomi ko recruter à partir ya chorale Wera tiaki wana. Est-ce que Jibe kote kuna salaki makambo oyo bakoloba lelo to copier? Azana ngote. Mais papa Wemba a copié Werason. Kofi Olomide a copié Werason. Ce n'est pas pour rien de Wera bimaki meilleur artiste. Il y a Afrique. Jibe abima ya Afrique était. Nano abima pe Afrique était. Na ajoza nango et chance ici là pour abima meilleur artiste africain. Mais Wera déjà sala yango. Meilleur artiste Afrique centrale. Bino bozolo bela makambo ya musique ou be bozolo bela kaka polémique.
eloko ezolekela ngande nazo comprendre te soki bozosala polémique to bozolobela musique soki ekomi makambo ya musique vraiment toke na musique ba apport o wera za nango apport scénique JB aza nango te ba apport discographique JB aza nango te vérité yango wana ba nzembo o eza ko traverser ba génération JB aza nango te wera aza na banzembo na ba concert o eza ko traverser génération boke na répétition wera aza na 2 ou 3 répétitions o ebetaka et traverser ba génération Tekno Malewa na o Bercy mwana kokota wenge ba concert wana ebeta maka tilelo donc ba répétition pardon za répétition eza concert était répétition ya ba Tekno Malewa est-ce que JB asala ampleur ya boye bozolo bapeke yo eza ba cri ya batu wana o bayaki na ba cri babima balongwa orchestre ya wenge est-ce que basala kasu ba cri wana c'est pour vous dire que ba cri wana ezalaki na wera sone na kati po ebeta ba cri wana ezalaki na pouvoir ya wera sone po yoka na lelo soki ezalaki force ya wera te depuis balongwaki nde baza ko continuer na ba succès wana ezala guitare wera za guitariste ayebi ko orienter ba guitariste nani oyo banani Christian Mabanga aloba yango sika mutu lokola bogisi oyo sideyen nde akoya koloba biloko aboye ndeko na ngai bo se tromper te concert eza moko concert ya événement bogisi aza ko kumisa ba musicien oyo wera a recruta bango baleki donc na minute oyo fere gola wera mutu azuye alokota ye fere nombre ba musique ya concert na ye ba carrière na ye eleki déjà JB carrière ya fere gola eleki JB carrière héritier eleki pe JB bakolo bango te pona ko vexer JB mpia na me ya solo ya na ndenge ya logique ba petio ba uti na libumu ya wera bazana succès koleka JB bazo sala makambu koleka JB aza na 3 salles mythiques Olympia héritier pia beta yango Zénith héritier azokende ko beta yango Bercy faire a beta pe yango eloko nini sika akoya wera azana ba sale ebele ba Madeleine ba nini ba Cirque Royal wera azana ba concert ebele na poto ko bakisa sika ko beta bisimbi misatu Grand Paris Arena Adidas Arena Forest National sika JB azana nini parce que wana eza sika makambo ya musique bino bozolo bakaka aleki eza ba bozolo ba polémique ya pamba oyo komemela pe JB eloko te aleki wera na nini asala nini nga na pesi ba preuve oyo wera asala bola sika ba preuve oyo JB asala nga na bombi parce que nga na bombi eloko te na bimisika ba vérité Gilmas Mutunabino toujours na kati ya promotion ya Forest Arena le 4 juillet 2026 bande ko nanga bokende ko somba ba billet bokoma histoire Erichota na bepe na mupanzi mwana ya wera oya l'équipe JB na actualité azobeta le 3 juillet na Zénith de Paris on loba kité bandeko bokota bosala plaisir na ba spiritas bosala plaisir epé na ba génération berceau bosomba vraiment ba billet bolakisa ke binonde bozana makambu bangote